Lola. Là, il y a un loba. Tout le monde va pas. Mais on est ici, on va monter Congo. Il va avoir un jet de 6. Mais ça va avoir un staff jet de 6. Do c'est mais awa bino biso pe to monga lelo présentation ya ça staff jet de 6 to ça nini do c'est gars azaki il faut me babattu nyonso bauti mosala avec amikiti awa abeti aseki abeti ngangwele Bon, bandeko bomoni en tout cas oyo bayelaka bato botala pesananu mpe oyo eza bilele bayeli biso ebimi na basachere eza teke oyo olande sope balo ala mpepime abeti dada boyebi nga ala danger bon en tout cas paresi yango oyo ote kilote te na olata kilote mpe yango oyo ozolata vraiment obilola olati bolongo libozokisi na chasse lobi pe ta mso ande o ke lo ba mutani na ba master so ba sasa no donc so biso ya mo para ko ku ba na za ba si le push up ce qui parce que la bite de déclare il est présent dans la tous là beaucoup mais il y a une adage qui dit loboko moko okoki komisokola te loboko ekosokola oyo oyo opesokoli oyo juste dire que non soki tosangani okokende mosika bato nyonso bazwaka meme moment te na kati ya liboto omona pa nzambe apesi ya ari ari nzambe apesi yo eza teke mpo yo omitokisa yo moko bongo apesi yo po bato baza na yo bakomi basala nini bakei liboso okotia bato bazomona ari aochancele aza na lata mosa okopesa yo bezwa matobasa poko azokisala ngai langa ngai ozwami na bawiko banani ayaya me lelo tozala bamaster oyo aza toujours est-il que la mondialisation veut dire que biso tout aux alisanga nous avons moko ya te moi na te l'équité to salikaka pour na biso vous comprenez ça alors on a la consolider pour donner un message fort à nos frères qui sont hier et à nous autres peut-être que l'omina lobi okuna il y a aux États-Unis il peut au demain mabélé au tika toujours mabélé mboka na biso et dans la désordre de venir c'est moi on ne fait pas la politique mais biso ba niveau de okuma za ka osunga moi eloko mokeza to boza la fierté to kanisa fierté la kati fief wana ndenge président otiboluba ba idée ze merci bino nde tozawa tozoka kote moko nazwi déjà nazwi bino déjà eloko bosali oyo ekosala mpe bien ekende de génération en génération soit parce qu'il faut encadrer aussi la jeunesse. Comme on a vu à l'époque, Papa Sava qui quand même expert il a encadré la jeunesse. Voilà. C'est ça, j'ai eu mon toit pour associer ça va vraiment, c'est belle Marassi, je vous remercie. Avant de faire ça, face à Chava Waluba, na bossé na Waluba, il fait tout maintenant au présenter parce que ils se trouvent vraiment nettoyés. Les cas où les cas même le même temps ça va place à Chama pas ça vous télé ma photo ah pas mon télé ma pas mon nom pas ça fait azameki il y a papa top
Donc, tu as là, azate biso tu biso bana la babali tu biso la bakarate makambo bele mais azaka la biso na tina ba komba poto okende to na masina usuki yo papa sava za même ça ali ta ba to okende biso azola ta voilà azo ni mon gars te biso na ne ko kutana ko ala aso pas c'est fou OK donc voilà bien voilà on commence ça faire azala voilà akomala azala kibate epala ye mais ayaka na ye de temps en temps so biloko ape ka ayaka na ye nde mabape yango merci merci pour la trop komona neti na vie na basala kuna pe ezaka oyo wapi kilote te na olata kilote longa kilote pe yango oyo ozolata vraiment biloko la bayi vimba ekoki balati bolongoli bozokisi na chasse tokenanga dimanche oyo tobeta bale dimanche Salushira ata bakomi na bebo tofundeta ata bakomi na bunda ezaka bushira okota no mpe bousa bajouer awa peu importe problème ewoki todemare tobiyile mwamo yango mona kompena vie aussi awa mpe omeya mpasi te todemaka awa azaka kapaza capitaine à côté mpe wapi bon moment bouquet pour la banque. Merci à toi. Yolo, la paix, Yolo, réconciliation, Yolo, sport. Merci. Allez, fais ça. Et ça, amiga, bon. Hello, c'est Ebele va remarquer que Totiko beta bale to beta qui est opposé qui les amis de jeu de 6 na le Pakadeolo. Alors match on est beta ezaki match moko ezaki prévité mais ezaki rencontre moko boye autosali pour célébrer moko na biso ndeko na biso moko yaya na biso leki na biso moninga na biso oyo azalaka pe awa te azalaka libanda mais asepelaki koya amemeli mpe biso G6 DG Avarez yango tokobetele mwa maboko moke na bato G6 merci akotelema yo na telemi kombo na ye Bishiri Sefu aza doyen ya quartier mwana ya Bangba le Pakadeolo Luan Fumu. Merci, on est ensemble. G6 oye balobi wana impère mais tosuki kaka wana ayaki mpe moko te azala doyen na biso moko mpe ya quartier oboyebi bamisu bayebi ye misu mpe bayebi ye te akotelema mpe tobetele maboko papa save okotelela
beaucoup. En tout cas, esengalaki ke tobeta match oyo po tosepelisa ebetami ya kimia makambo nyonso to mpe eleki kimia. Merci tokokisi nzambe ambiance continue. Merci. Candidato,